doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alléluia édition spéciale Tokolobela. Ba Rwandais oyo ba retrouver bango na ba goût oyo ezali ko kendeti na palais de marbre na Mbinja kuna na palais de marbre. Esika Mobutu asalaki ndaku po na koyamba ba hôte de marque na ye neti na période ya Mobutu Giscard d'Estaing avandaki kuna et puis musée Kabila tanga ye asalaki yango résidence na ye sika o pe ba bomelaki ye et puis comment nango esika moko et pema bomoni tangu ngai na lobaka ke Fachi Beton azawana azali ko risquer vie na ye tous les jours pour na ko sauver Congo parce que o Fachi azosala président moko nanu a oza ko sala ngote parce que to zu mwana mboka ba risque oyo azozwa bato bazomona ngo netili seki bato bazomona kaka président vandi wana azosala eloko te ngana pisaki bino libande za katite masolo oyo président de la République amona na kati biso to ko mona ngote et puis na libanda tozali komona président oyo asala ki atia état de siège na kota ba S on a ti le zala kaka président oyo akomisi Kagame na niveau oyo bato nyoso tout ba banda ko profiter na ye ba occidentaux ba américains ba boakisi ye ba komi ko ya côté na biso ezali li sécurité parce que guerre à est ye moko Kagame aloba ezali pona survie à Rwanda parce que Rwanda ndenge ezali ko se développer ndenge ndenge bazo tonga biloko ezali ba minerai na biso sans ba minerai na biso Rwanda ekosalaka eloko moko te président oyo Fachi Beton ye mutu aye penza sikoyo a revese Kagame na miso batu na batu nyoso tout ba monike Kagame aza rien abandoko profiter na masolo na biso d'ailleurs tozali un article moko ya New York Times tokotie la binon parce que en anglais na yoki version français et bimi botala revue munene neti ya ba américain wana et ça l'article moko po na ko kumisa Félix Antoine Tshisekedi po na kolakisa ke Kagame azali génocidaire Kagame yemto azali ko boma batu et salama nanu te lelo na kati ya 5 minutes na biso édition spéciale to lakisa bino bomona ki yango et c'est panzani partout na ba réseaux sociaux mais biso pe to profiter to ko tikate po to ça la bino chapeau l'édition spéciale au bomoni ba Rwandais bakangi bango na begu donc na mabulu oyo ezalaka na base ya bandaku oyo memaka ba mai banini donc ba kotaki kuna toyebi ndenge ba kotelaki te soki ba witaki wapi po bomona kaka ke masolo oyo na arrestation ya Mwanga Chouchou oyo Mwanga Chouchou abandoko travailler po na ba Rwandais Mwana Chouchou banda ba cop na yewana banda kala pepele banda mukile banda grâce à président de la République a yeye mutaye ko sukisa makambo wana ezali sécurité président de la République na biso tous les jours arisaka vie na ye parce que soki azali ki mwana mboka ta ko ya na pe abane ko fakola la comme na epe ko barre batu asala tout kanamba zaki wana salaki 18 azo barre batu yi bambongo tout ça la ki eloko te ti alongwa ye moka longwa ti ba ko bengani na Félix Antoine Tshisekedi donc Félix Antoine Tshisekedi pe soka zalaki mwana mboka te neti biso aza na souci mboka neti biso te alanga ya pe a continuer kaka na danse balobaka oye na mboka otala lokolo bato azo bina yo pe zo ngo kaka mais Félix tango ye ata lokolo bato bina ya bafakwa ya mboka balingi mboka ata lobina toko konne boite toko ko continuer boite mais bato bazo mona ngo neti li seki ba koma ko mona ndire soki ndenge nini ba Rwandais wana bazu bango bazo zwa bango bazo bimisa bango ba witi wapi pe ba komeli kuna wapi po bo mona kaka ke il faut tous à la sima président de la République na biso to aider parce que ils allaient faciliter yé mutaza mutu à train risque tout ils allaient côté ne bino bokanisi
que bateau babando profiter na Kagame na yemoko Kagame na bateau nyo surtout bando profiter na Kagame est-ce que ba se na Félix Antoine Tshisekedi botala ka ke biso tozaki na embargo ba arme entre temps bateau bazo agresser biso bazo pesa bango ba subvention pour ba somba ba arme est-ce que c'est normal au mona embargo elongwa masolo e koma pepele donc bo sakana na masolo anate régime déjà ezalaki donc kanambe achaba biloko na ya cha sénat ye donc constitutionnel parlement donc ba makambu tout donc ba misusu bato sous tondo mona ta CCC bazalaki mais Félix Antoine Tshisekedi na 5 ans abundi ne pas longola système wana pe aya ko sala masolo botala armée na biso marque ndenge komi bozo mona botala siko bino bokansi ndenge na nazana bomoni azo gagner kaka temps négociation ndenge bando sa président ye tango ayambi président oya Suisse wana le but devant batutu bayebake négociation ekozalaka jamais na M23 ceux qui bango ba baza ba congolais bon ça va ba rotika guerre ba na vie civile babandi makamona bon passer baza ba congolais oto ya ko négocier ndé bando sala ke albo négocier bo kamati ba M23 bazali ko na bo kosi bango susu na ameno ezali makamba ya ba kiolo bien nini. Donc bato bazo boma biso bo sidisi bo zui bango lisusu bo zongsi bango ba koti susu na armée ba eko ko infiltrer susu biso après ba bimi lisusu non mais non makambe bando sala on dirait kaka neti constitution na biso makambe za na kati on dirait bato amelaki lo toko diamba whisky soki lo pipito ebité yango na président soto si c'est ba constitution ne fait quoi il fait quoi donc ezalaka te nayebi te soki ndenge nini makambo yango bakomelaki donc ezali dossier moko tokolandela yango vraiment na bokebi donc lelo kaka ezali tolakisa bino kaka ke masolo oyo bato mosusu bazomona neti liseki bainfiltre bakota déjà donc Félix Antoine Tshisekedi de na armée alongola langole mais bozala keba parce que ndenge toza siko na période oyo Kagame akomi na suka. Donc il y a occasion à barrer Félix Antoine Tshisekedi mais à kokate parce que Félix Antoine Tshisekedi azo sala musala moko pona peuple na ye musala moko nzambe azali komona ke azali ko sala musala malamu puis a chaka mabolongo na ye na se po na masolo ya mboka botaka ba monga tuso bazaki pepele ba bimi na kati ya masolo ba et puis dans tout ça tant tozolo ba na bino ke loi Tchani il faut leka ba tumsu ba mona on est liseki ba désordre tout autre monde parce que bato bazaki na ba nationalité douteuse ba yebo botaka mwanga tuso azolo ba deva bato pe d'ailleurs ngana za congolais mutako longola ki kon face à mwanga tuso wana penza congolais ki congolais on peut baby ki congolais on penza baby donc lelo c'est là qui édition spéciale donc tozo tika bino botala ndenge ba ko kanga ba rwandais oyo bakutaki bango na ba na ba égou oyo pesati et bimaka na côté il y a palais des membres donc vraiment bolanda oyo ezalaki 5 minutes na biso ya édition spéciale restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Kangelo koyo tika misala na yo bana place na yo misala na yo ko ganga sala ka musala omuna il bana place na yo. Voilà amis, bonjour, content de vous savoir devant vos écrans. Je vous donne un rendez-vous tous les dimanches de 20h à 21h30. Un rendez-vous à ne pas rater, c'est la messe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une émission débat contradictoire, évidemment. Vous avez la chance et vous aurez la chance de participer à cette émission, évidemment, appelez sur ce numéro qui sont là. Le numéro qui sont là, appelez et participez. Vous voulez participer à l'émission? Appelez sur ce numéro. Vous voulez être invité dans cette émission? Appelez sur ce numéro. Il y aura beaucoup plus la vie de société et beaucoup plus la politique. C'est ça notre centre d'intérêt. Je vous donne rendez-vous à ne pas manquer. Retenez bien, tous les dimanches de 20h à 21h30. Je vous dis, aïe, Boboto Bondeko Esengo, Baninga na sepeli kobete, bozai belé liboso na télévision na bino pour na koka mbela oyo. Tous les dimanches, Mokonyo surtout Eyenga, de 20h à 21h30. Ozali, to fanda to sula. Et si kanyo soyo zali, on va participer dans o émission. Ba numéro yango. Yo polingi ba bengi sa na kati ya o émission. Ba numéro yango yo. Bo benga biso to fanda to solola. Uzana makamba koloba yaka koloba. Olingi eloko yo, olobi olingi yango. Oboye eloko yo, olobi oboye yango. Yango te dit to fanda to sola. Kange eloko yo. Tika misala na yo bana place na yo. Misala na yo ko ganga. Sala ka musala. Omona. Il est en place là-haut. Je vous dis à très bientôt, tous les dimanches de 20h à 21h30. Kangelo Koyo.
tika misala na yo iloba na place na yo. Misala na yo koganga sala ka musala omona iloba na place na yo. Kange lokoyo tika misala na yo iloba na place na yo. Misala na yo koganga sala ka musala omona iloba na place na yo. Alaki pena mutu moko simini wana ke tina suka na kati wana bwana koti bon waza kala kata tira tena kala musiko sala musala nayo l'État parlait de marbre ton ataba hôpital ba école banini peut-être au buka yango porte yango la place porte ça atanga ndenga kati yale kiomoni yale la porte place ça na poignée le sous ikolo atelemi sala kuna atelemi na atelemi omoni atelemi koti kuna wande wa yozo mbele ye wana koti yaka oh yaka bima mazakota bima mazakota tina kati ko bama auti ba kuna telemi papa tala ko ouais ba militaire ba ça ba militaire ba ko te place auti militaire au côté awa toza na palais de marbre bisika babomaka musée libulu oyo eza libulu ya terrasse o babongisa pour que maye cholaka mais ba rwandais ba ye ba s'infliger koto yo nde ekoma ndaku na bango kana bango bavandaka koto yo eza libulu e matiti na ebimi na kati ya palais de marbre lere ebimi na kati ya palais de marbre nde bisika bango ba sala base bango ba sala bandaku na bango bavandaka balalaka makambo na bango nyonso elekela bango ka kuna alors tozo kamwa komona makambo modele oyo tisikoyo même bakonzi oyo bayaki awa bango nyonso baza lisusu te bapanzani bon toloba nini toloba te seka gouvernement eza complice soki ezala makambo moto awa na bapolisier batie tuzaka mais awa sikoyo makambo barwandais yango na kati ya quartier présidentiel ne toza boye tala makambo yango ndenge ezosalema merci bango ya mulai penza nakoloba Solobi, yeah, Solobi. Omoni la partie A. Tikuna, mine pelagate. Loba pekele kolo. Tikuna, mine pelagate. Aza katia, bakoti na bisumo ezana. Esika na motirase mo ezana. Mwese tokukiana. Tokoti na yoti na libulu. Omoni kuna ndenge ezana keti na suka na telemi. Omoni place pa oteza. Na telemi pe lisusu na simbi porte eza likolo kuna siko kuna ezosenga bakonzi bango moko baye kozwa intervention na bango balandela ngo bayeba ke nini eza kuna na porte pona biso tosali ya biso musala topanzeli bango baya nanu baza bamonta biso neti ngai na yaki depuis 8h na saka kawa nazwa général aya ata 50 fois tikeli mututo tozana susi ya mboka po na mboka na biso ende ekende liboso baya bango moko bas intervention bayeba ke nini eza ba militaire bazo banga kokota na kati tozana basoda bamuka bazao ba colonel ba policier bazao
bazo sala na bango le côté tozo kama nini tozo retraité bikolo makasi etikali muke tozo kanzela kala te pe gouvernement po to komo le président ye moko yao po solution monana pamba te ou bien gouverneur ayao biso to sila na so gouverneur aye to kota na yeti koto to ke lakisa ye musala biso tozo sala koto merci. Sa position est à connaître nini. Bandeko Balandi, on a expliqué bien dans beaucoup ça. Ah, tozali na parler de marbre. Libulu o bozali komona awa. Ils ont été, pour repérer quelques milices il y a M23. Donc, on de Paul Kagame Azali pour utiliser Bango pour toujours pour déstabiliser le pouvoir nabiso congolais ou soit régime en place. Pour repérer Bango, Yango wana baye awa babatami toza précisément la palais de Marbo. Place nini l'assassinat qui déposé Laurent Désiré Kabila. Le peuple a Koganga. Donc, Aweza est fou pour les Congolais, Basangani Boke Moko, pour la Koluka Ete, Bayeba, Likambo Oyo, Tina Suka, Dengenini, Batuana, Bakobimana Libulu Oyo, Dengenini, Bengana Bango Namboka Nabiso, Yango Bozali Komona, Baebisi Biso, Basili Kokanga Moko. Basili Kokanga Moko akei na ye boze na mukuse to la Sabino ye na mukuse donc awezali nde o ka ke congolais atelemi boke moko congolais atelemi boke moko ta moko leo moko yewana moko batie maboko na bande konakisa ba FRDC na la police ndenge bozali komona na palais de Marbre awa bandeko eza show awa eza show na niveau palais de Marbre bakongolais bakosenga ye baboma ye otala ye wana bakosenga
Bon comprendre reportage ça n'a pas si. Voilà. Il a été retiré. Voilà. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, le Cameroun, au sein d'un c'est vrai, tu